bana poto bana Afrique masolo ya sika bedi masolo ya sika image ya Congo nanga moko mama mokambi boyebi bwaka ndobo oh vrai mianda bozaka ngai mais touro na image ya Congo na mino basiti nyonso mais touro botala pe na mibiso botala nanu image ya Congo bongo bozije botala nanu biso bopesa biso nanu chance et bongo bozije image ya Congo babi masolo tout osala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo botala musika te bidi elenge ya pembeni no boyi to otala na image ya Congo image ya mboka na yo tombola ngo Happy birthday to you. Ma très chère mère. Yo, il y a caca là. Oh, C'est comme ça, j'embrasse maman. Oui, vas-y, vas-y. Joyeux anniversaire, maman. Merci beaucoup. Oh, moi là, Non, mère, oh, moi, on m'a touté. il y a pas de ligne, Bonsoir. Même pas. Eh, maman, aïe. Eh, Officier. c'est anniversaire, maman a été. Spécialement. 45 ans enfin. Oui. Et réunir Bissognos toi. Bonjour, mademoiselle. Il y a solo. Et donc, ça veut dire qu'on est très quito pour les lots. Maman, vous êtes toutes belles. Donc, on dirait beaucoup qualité. Maman, biso peut-être je te colle. Et comme il t'a mis la vie. Mais vous tiens des nzambe. Bienvenue parmi nous. Merci. Mbote Koeba Kozala Nayo ensemble encore une fois et ça les bisous c'est on a banda on va tout dans la question on a bisous partout dans le monde. Et c'est le péché on ça la bisous exposé. Pourquoi est-ce que ça ici bisous nyonso awa ensemble au longo de bisous sous nini ya sika to moni ba rouge à lèvres to moni ba posa maman c'est quoi exactement? Merci Gédéon. Na 5-6 bino parce que à travers bino des ba fanatique na biso public na biso ba comprendre ka ce que un message moko na ba fan na biso. Merci na ba journaliste seigneur Samoni awa na moni Bonette Nadine Mambuku Bijou Kalonji Chantal Kipeo Niclette Lelo Soki Monette en tout cas Bonette na Monette ba Congo Kina super vraiment merci mingi na ndenge bo tiki ba programme na bino boye vraiment to kutana ils a plus kolobela rouge à lèvres ba poser à maman ba mona ki aussi contre Pechanga et bimaki ezaki œuvre écrite par Ursil Liemo ko na vandiwa et rouge à lèvres ezali œuvre oyo biso to tie poids ngai na sila na bandiko mususu ba omona na kati ezali moko ya mwana biso akomaki histoire ya rouge à lèvres oyo ngai aussi na jouer actrice principale. OK. Et on to baki le quoi aussi quand Pechanga yaki na vogue mo boye pour la ninte to chapé poids na rouge à lèvres. Et on a linga qui vraiment parce que volume 1 c'est bimaki et qui deuxième volume, la troisième volume. Na baki volume 1 les cas qui est un peu inaperçu. Na baki tembalo le quoi to na bateau balobela biso. Bateau bazaka na biso ensemble na msa na biso o to salaka. Vraiment il faut bozala. Tant on a to lancer deuxième volume il y a rouge à lèvres. Bozala wana pour ensemble ngana bis na bino istoza awa to koka ko faire comprendre ba consommateur na biso ba nini et ça na kati ya rouge à lèvres. Merci beaucoup Ursil Pechanga, félicitations encore. Merci, parce que Ursil Pechanga ici contre Pechanga tout le monde qui va retomber et ça qui vraiment kitoko mingi. Et film Ursil contre Pechanga ezaki ya Yomoko. Oui. Écrite par Yomoko. Oui. Oyo film à rouge à lèvres. Eza ya yo ou bien oyo ko apporter un plus ce que eza yo te. Pourquoi ça devant? C'est parce que vous êtes actrice principale ou bien tu pouvais aussi aux à la peine muto à komaki muto à pesi ba moyens parce que réaliser un film c'est un bébélé biso tout le monde a venu à la télévision mais ça demande aussi des moyens financiers. Je ne sais pas qui est derrière toi. Merci Chantal. Il y a des fois batu bajira so mal hein batu so otala bino babi non ba oyo balingi ka bango bazala parce que toyoka langage wana ba ya ba ko tikela ba leki plasté balinka bango pour tout l'ex batu ke biso tout l'ex batu te meza 4 na biso parce que ces 4 na ote ata olingo l'ex mokilo ko sala ngoti evra eza ya moko ya mwana biso na Simba tanga komi abengi biso abengi ezaki mingi parce que on a principal ya film abengi basila abengi ba
ndeko na nga aza pembeni abengi badutie déjà tala bandeko na nga aza pembeni parce que boyebi Jita nde toyaki totiaki poids et en plus ngai nayebi mutu azaki comme producteur ya film oyo lokola ngai toza na audimat toza na monopole ya parole mpo bato bacomprendre bayoka biso bandima likambo yango yango tobaki il fallait kutusila azala parce que azali mwa empêchement mpe yango aye te yango tobaki non toza tosoutenir œuvre ya mwana biso eke mpe liboso bato batala baconsome yango na moto ya malamu kaka yango naza wana mais qui est derrière nous Get Travel Agency qui est derrière œuvre oyo c'est pas vraiment derrière moi derrière œuvre nde toye atoza sur place quoi. Péchanga, na tuna oyo oyo présenter biso Rouge à lèvres volume 2. Mais volume 1 déjà est bima, pourquoi au sait qui on maquillé l'été? Car volume 2 né au sait maquillé parce que na volume 1 aux acquis principal té tout né. Non, pour la principale et bandarana depuis tina suka. Na acquis principal mais tango Rouge à lèvres salamaki na banda bangle bon c'est bon que œuvre nanga ils ont marché sur ce compte Péchanga. Pendant que tout fait œuvre nanga té na tout cela qui ont bien avant œuvre nanga a marché na ça la promotion et le comme sous mpanzi et tout fait peut-être mais dans les cas une fois parce que nous avons les capables mission dans les cas pas bijou je pense pour nous annoncer que Rouge à lèvres ils a marché moi ma commence pour nous ça là il faut ba close bo solo li oyebi place na ocha lokolo pour que ça les comme par complaisance tant ba retomber ils ont raison là yo mutu ndime ko engagement donc baki loko bimi parce que ils ont la titre phare les abisso so to bito tikango pe biso pe des andé to dindiza kati wana il faut to lobelango il faut to ya to lobela parce que to zaki na kati za to participer na kati yango vraiment to mettre énergie na biso na bi ki na émission mususu mo na pesi la ya loba parce que biso to jouer ki na kati ya Rouge à lèvres to chaka poids to chaka poids pe ki boso oh s'il Péchanga pona nini Rouge à lèvres ba posa ya ba maman en plus et qu'on a combien de titres. Troisième question ngezali ke olobi ke idée wana eza ya mwana binomoko ya Simba mais on dirait comme moi on ba utanga te faut te bape mutabisi idée as artiste comédien ou comédienne mais siko kombo na toyeba te idée za binote yenda ya bete bino di solo bo sali film mais siko kombo na ye nani muto yaki na idée oyo donc toyeba pe kombo na ye pona na bana question hein kombo na ye Dacosta ozo jouer moi msala na Coupe Simba yinde kolo idée ben kona ba titre to ten comme on est d'accord ça mukina kolo idée oui les gens Rouge à lèvres va poser à maman c'est-à-dire qu'il fallait aller va pouvoir expliquer bien malheureusement pas empêché Rouge à lèvres ezali plus histoire ngana mbalanga ala ko linga plus ndenge na docha ba Rouge à lèvres wana pour mbala ngozaki douche tanga kufaki na tikalaki vraiment trop na kati ya bolingo mbala nanga ça fait un moment et après yaki na mbala moka ko longola nga idée ya mbala nanga douche ozaki nga so mutalobeli okaka Rouge à lèvres c'est parce que Rouge à lèvres nanga ba c'est pesa mbala nanga mbala nanga so tali Rouge à lèvres nanga na ba lèvres nanga en tout cas pour ça nyuso mwa binono ata linga sali kama beso na tali okabo si ça ekitanga mutema so zaki na mutabane ko repérer eloko wana te tant na okuta na mbala moko tant qu'à repérer le quoi na moni ba moko douche abimelinga boye ndina tombaki amoureuse ya ye garçon ya ko linga après douche mais ba question wana et osa mieux moni conception à likambo idée générale ya mutu ezara plus yé moko et dans ba question musu attend to ya faut doit représenter pana bino Chantal Oyambi Général Oyambi Bonette Oyambi Niketa Oyambi Nadine Oyambi Bijou Yambi, Titi de pareil Yambi, et ils allaient mieux pour nous poser la question. Moi, hiérarchie, ils allaient. Aux télévisions, ils ont les mots à facilité. Soit ils ont le bâté, quand tu passes à la télé, ils ont quitté ça. Quand on est si qu'on vous télé. Bisous le poteau dans les canaux émissions, pour tout comme un beau yamba bisous boé, tous 8 ans. Chantal Oyebi, tous 8 ans. Les lots tellement, n'a y mon président, tant à comprendre que tout comme la maturité, mon boé, oh t'as l'équipe émission na kangi misu naza sur na réponse na ye de bon mona ki bana ba mo leka pour to boyo ko leka parce que to reflétera image ya parents na biso to refléter image ya lombe mo demander na vani a so ki ka ya mabebi mi ata ya talité et komele yango to lingara to
toujours formé bana biso to bi que ata y le pas bonnette sans problème ma question réponse est là vraiment bon comprendre que muta dans bagage. Et aussi dommage que d'Acosta zalate parce que nga question na nango nga goza mieux que moi zala parce que yende a commis yango. Mais je voulais savoir juste d'Acosta dans la groupe Simba. C'est votre enfant oyo azoko lazo bimape. Azo samusa na bien. Mais nanina eba babenga ngoni casting. Pourquoi casting et salami mingi bino na kati. Et puis pour rater promotion, il y a volume 1. Est-ce que Azaki en mesure, toi Azaki na confiance na yete ya rosa la promotion parce que toi tu étais empêché parce que vous avez un film maintenant sur le marché. Azaki na confiance na yete ya ngwa lingi kanga bimisa bino ba ya na yepo film na yete kama. Merci Nadine. Nanda kunyoso ezanga ba règle de nangote. Papa mso zaka trop large. Atika la biso opportunité mais ils aura temps ya rotala. Combien de temps au salle na coupe? Confiance ni ngo azana ngo pa na yo pour articuler peut-être charge mo boy, tu vois? Tout ça li rouge à lèvres. En dehors ya Simba. Ils a quatre Simba pena mo bumbati. Ko ba pia jita na Simba te. Sunye ta na Simba te duche ba gazi ainsi de suite ba mo sang tout bazana Simba te. Ils ont soit dans les banda ou tout ça qui bango. Oui, à quoi ça fait promotion. Mais il fallait les canaux n'andako. Tant n'andako nanu ou assurer pénalité et pas papa. Pourquoi il y a jamais que les canaux pour ça la promotion parce que pourquoi vous avez facilité à vous avez expulsé quoi. Yango si quoi ça fait promotion mais habitué soit dans l'équipe pas yaya dans l'équipe pas aussi dans l'équipe pas si là et pas papa et aux ana moi facilité mon bé et les cas mais qui fait bon mon bailler pour l'instant le quoi on a l'équipe na non sont déjà beau papa copé ça y permission les cas ça la promotion à rouge là ils a problème puisque idée oyo ya kobimisa film mingi to bandaki komona yango ka na chronique musicale et alors tokomi komona yango pe na chronique théâtrale encore une fois félicitations. Merci. Alors par rapport il y a premier film na yo Ursule contre Péchanga. C'est comme si conférence de presse, il y a Ursule contre Péchanga au Bengsaka chronique théâtrale T. C'est comme si au Bengsaka chronique musicale. Alors lelo nazomona toza bisonyo sokaka donc ba otosaka chronique théâtrale. Pourquoi choisana au kimi chronique musicale pourquoi ou intéressé chronique théâtrale pourquoi? Question ngal bosono yango. C'est qui sûr? Makasi. Pourquoi? Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Dans ça qui, na Ursule contre Péchanga, dans ça qui point de presté. Les qui côté cas, dans notre cas CD, la vente aux enchères. C'était ça. Les qui sorti officiellement Roboé. Les qui initiative, il y a quelques copines au Yanga, au Bazarana chronique musicale. Écoute, j'allais expliquer Nengzaki. Mambu quoi bien. Il y a Ebi. Il y a une initiative moko. Il y a quelques copains qui sont CD nanga. Na nenga qui amitié na ba vente aux enchères. Il y a qui bongo entre bango na bango, il y a une initiative na bango. Et puis moi bi non. To ko sala ngo wana dai novela madinga. D'habiter au lieu que ndengo wana to somo entre nous. To ko la caméra, to sali ngo sous forme de la sortie officielle et puis de sombi to bengi quelques personnes au bango ba yebi ou ngapena yebi. C'est qui vraiment entre guillemets idée na bango ba ça qui on qui même pas pour la biguer le va mettre au finger na casse vidéo ça. Si je sais mais ça qui vraiment il fallait Nadine maman expliciter bien parce que y a Zaki wana Zaki netika to na bimi c'est le ko bija d'initiative ah Ursule le quand ngana zali bonnet zali Chantal za to somba CD oyo au lieu de ce monde a $10 $5 T ngana ko ce monde a $100. Et qui ce que le comment on met tellement boye bi ne bozalaka na chronique ngo oko linga le que les ka facilité et les ka pétété ngo moni ba to grava ka ndengo wana y compris na bango mais bon excusez-nga le quoi vous avez été excusez-nga. Question là d'abord eza na moni pe d'Acosta Koti et ça bien idée oyo eza penza ya d'Acosta ou bien eza producteur muta sollicité Ursule moi comme film ezate apesi d'Acosta comment. 2D.
rôle critère nini yango pene ezalaki makasi mpo jouer rôle principal. Et puis la moni na affiche à beauté rouge à lèvres. Moi je ne crois pas que ça rouge à lèvres, la moni ça ba lèvres, je sais pas. Ezalaki choix ya producteur na éviter mudasali affiche wana ezana na poser 4 questions ba mo pour la question. Et puis tant ba ka solliciter bien na ba film. Pourquoi pas popona pe ba o ba yebanité? Parce que bilongi presque nous ezana to yebi yango déjà. To sto message na on déjà na ba film. OK. Merci. Bonnet Soki. Na la question suka bilongi oyo oui baïba déjà la plupart bazana baïba ni pas trop ils ont ba baza attirer plus la télévision et baïba ngo peut-être na fiche de côté ba baïba ni pour bon ba ozo baïba ni mona sotali to moi 4 hein pour aller qui sont baza msusu za pia ke yo yebi oza chroniqueuse ya on tire attention à l'artiste na ko si bijou ils ont tout super tala ya yebi ekaka e compte yebi ke omoni ba public ba consommer biso bazara vraiment difficile soka yebi yote ata bosele lora kitoko eza pas si pour temps otala batala plus bato yo baza déjà ba phare à travers ba phare nde ba koyeba mutayeba ki o kingana bimi kingana za pembeni tant o jouer na grand biso pe za ka tant bali parti bazara ki so ba peso o jouer na li parti o profiter na jouer na li parti po bato ba bi li parti tant ba ota li parti ba ma ke li parti jouer na mona moko wana na za nani directement ba ko choka mais so yeka bonga mo ezana ba msupe za chance abimi na yimo ko ba yibi pe mais mingi zaka par bato nde ba yiba bato c'est un peu ça ya on to ngemete to tia bato nyoso ka to baza ba nouveau venu na musala oyo o tia yo moko em so ko za pe charge so yi bango baleki o kilo ba dundi o peno kiti ya ezaka bongo kuzaza na bato po batia baninga na peka yango wana idée oui ouais déjà yo ba pesi producteur apesa ki c'est ça la proposition na ngati za musala na bango ba bengi biso to ko samsala to yi ko samsala ya proposition na ngati lo monte zaki yena baxel omke rapidement expliquer batou bien peut-être pas pour comprendre ba moni que to vendre le film à Ursil moteur aujourd'hui sur na temps mususu na 4 émissions à comprendre faut pas to yeba siko eza d'Acosta mta komi histoire aye pas Ursil bosunga ngai bandeko na ngai to eza mutu moko ba amona ni ke na posa Ursil au jouer mais bo créer histoire moko boy faut signifier le qu'on a bien pour to yeba bon pour l'instant to le blaka film bato bayebi écriture Ursil bayebi parce que on a tout pouvoir soutenir parce que bayebi qui Ursil la comment eza œuvre na ngati eza œuvre d'Acosta ouais basola qui na get travail agence na Lydie basolo biso to yeka rejour ouais merci beaucoup principal et bayebi que Ursil a plus mélancolique déjà côté wana baby so ina la télé au mo boye ndena la tarango parce que ngapena so longo ngabina na micho c'est déguisé comme bena film au village hôtel na mbi oh yango abaluka to ndeni na moi chance wana ya yeba ko baluka miza mutu mso opesa ezonga village mais hôtel ka hôtel o meyiti mais ngapena na zonga ka penza na koya bena bo ndena la mkana tongo pena boye sans poudre sani ni moninga penza so hôtel yango de bina na yeba ko se réincarner quoi. Au moins, on a maman a 13 ans, on a quitté pena trop bas. Mais les ne sont pas quittés, on a fait à 13 ans, les amours passés. Ah, comme appelle maman, et parce qu'on a joué avec jeune fille, na maman. Vous avez pena, après 15 ans, comme il a s'est déguisé, na comme pena maman. Critère, on a mutakomaki, na politique, bah, et pourquoi, bah, choisir ça, quoi. Merci beaucoup. Tout dans la Kasuka, le quoi, vous présenter Bisso Rouge à lèvres, volume 2. Ba public ba kozongo wa ba maison d'édition nini to ici bo ciblé maison na bino moko oso ba keka place wana ka kuna ndi ba kuta et puis na combien en tout cas ce qui va y a pirater on pété bon problème à piratage ça et dépend na producteur na distributeur ba osala ba volume ba osala ba lo ebele pour ba pirater ce qui et le commis na suka exact na marché ba profiter ba pirater mais baozongo na zandu na grand marché so ba na grand marché baozongo et puis so ba na rompo Willery na salon de coiffure mo pesa kana rompo Willery wana côté à Jafar baozongo wana na ba numéro à téléphone eza wana en tout cas d'accord ça je pense ba roleka lisusu
On va payer ça point de vente sous bien dans les jours à venir. C'est ça. Oh ouais, la toute dernière question. Ersil Pechanga, je vois que Chantal a posé une question concernant des films d'ensemble communément appelés des onzing. Alors, et c'est parmi eux qui quittent ce théâtre congolais et ça bazonzing au Bosalaki. Et nakati on a pu Ersil à jouer. Et particularité, on peut trouver nakati parce que film Rouge à lèvres, on peut appeler ça un film d'ensemble parce que bactère bazamingi. Particularité, on peut trouver nakati Rouge à lèvres bazami. Bon, na ba film de ça boy, isa kana ba catégorie par catégorie. Beaucoup de films moi ça trop, isa bien on est du genre ba doit mettre ma sasi wa na za côté wa na za place mon côté comique. On part na makamo tout ça là film d'action tout ça là, fiction et merci Nadine. Et tout ça là loko ya spécial et ya resu ko ça maté parce que tout ça là en déjà. Tout ça là tout ça là que loko plus kaka po to te ya batu ne loko mo boza ki peut-être biso to pas dans facilité à roter nango to te ya surtout bito to que la particularité mo boye loko pena boye non parce que aba dédicace c'est là qui on est tinga particularité na ya nango na ko ya ngana zo ya nango libanga les ate anto wana no bina matematique wana peut-être cause particularité pour biso bito ba konza mabanga vous avez ba champion on va aux dédicacer batu mais peut-être anto ba ne loka sika to bomba manga mususu ne to bon auto to ça dédicace pas trop to ko na minutage mingi te na scène to ko na peut-être 1 minute et demie na ba tableau de peut-être là to ko na musu ya sika oza ki na ba tête musu za mingi te mais aussi na une belle boy en tout cas on a ko ça pas Irsil Pechanga à quand un autre film il y a Irsil il y a Yemoko. En tout cas, on a bien en fin du monde quoi. La fille de son père. Donc non, n'est-ce pas journée moi aussi 3 tableaux. D'ici là parce que tu tournes en Libanda, na Congo, un peu partout. D'ici là, tu y a pour moi la ko na ngoko sa minité ça nga bien tant on bête les sincère. Tu ba non ce to comme ko 6 tournage. Avant aussi ce tournage, on a extrait nango déjà dans ticket bino. Bon, doit quoi annoncer que bientôt ezoya. Pour côté un la moins chance ouais bandeni to ko chama makambo. Mais to bana on karaté d'ici là. Merci beaucoup. Et puis vous allez là pour vous avez image ba bo beta ce que vous avez qui la katia pour vous l'entend to ça là. Bana poto, bana Afrique. Masolo ya sika. Bedi masolo ya sika, image ya Congo. Nanga moko mama mokambi boyebi. Bwaka ndobo. Oh vrai mianda, bwezaka ngai. Mais turo na image ya Congo. Nanga na batiti nyonso. Mais turo botala pe na biso. Botala na image ya Congo bongo bozije. Botala na biso, bopesa biso na chance. Et bongo bozije. Image ya Congo babi masolo tout au sala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo otala musika te bidi elengera pembeni no boy to otala na image ya Congo image ya mboka na yo tombolango